télévision. Makamio ça fait ils toujours kawa pourquoi ils accueillent ba mission sous au ba tournon et rataki. OK. Parlons de Fali Poupa, tournon et rataki États-Unis Canada. Tournon et rataki mais je fais le gola concert moko et raté mais la moni ba live. Ben mission. Bato ben jir. OK. Bato ba lobi mais n'habité ba bosani nyonso ba ekawana. Yango papa avait na le bara azalaka na biso poto ba vrai yaye. OK. Conseil de télévision. Donc faire la loi leki ya wer azara mona wer raté leki azala papa leki ya ba bindombe ya ba bikiton ya ba monopole na mo ba ça peut faire na famille dynastie ba fait quoi dynastie ba ça famille ça nini album bon mi bali. OK. Donc yango ezalaka so ka ba faire ba ganga ka mini ba chama kele pourquoi peu ezui ya mukolo ya za ya génération wana na musique so likambo ezui il faut bachaka Conseil de télévision. la plupart baza créé par biso. OK. La plupart baza créé par biso comment biso nde to banda mambe mission a faire obeta stade to banda promotion stade des martyrs to bot maramos za na kin kunde simbate to ba moni biso j'ai un pas de moni Saint-Denis batonga ba plateau ba na be créé par Ferré ba journaliste et là ben créé par biso ba journaliste kin ba analyste kin. OK. Biso awana kin si ton stade des martyrs fait repesi makambo ke kwa dida arena. Et puis, nous sommes un petit, on sait l'émission, on sait l'émission faire. Promotion. La promotion est à faire. Mais là, on a remarqué que ça papa avec sa bureau, on a vu du camp, pas gaulois. OK. Bateau au hasard au milieu du village. Pourquoi comment on bat ta maladie au milieu du village? Encore le bel musicien. Encore il y a 500 $ à faire. Bon, au milieu du village, il y a bien et il y a mamie là, la vougie manganga. OK. Et ça, bah, nous, Isus. Nous, encore chaman. Batoni, koko, coutoir là. Marlène Kassanga. Te Marlène te. Marlène a tenga Marlène au Kosombo. Obi. Azape songi. Ah. Au milieu du village, baza Tony Koko Koutoala. Au milieu du village, ils ont papimbo, makoma milieu du village. OK. Ils ont vieux langai, Isaac Maï, Natilo Kole pour le milieu du village, Bangoana. Saleka TV, Balobi. Chaîne Nabiso Yassika 2024 Eloko Sika Saleka TV de Makam en direct de Paris, je le confirme. Émission Nabiso Yassika Saleka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités. Il y a des artistes qui sont, il y a des domaines confondus, théâtre, musique, sculpture, décoration. Je vous confirme déjà que moi je me suis abonné. Abonnez-vous massivement, les amis de Floridor. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo, Misapi Soin. C'est mon livre vraiment besoin d'un programme. Il y a solo. Faut s'abonner massivement à Saleka TV. Ah, bah, pour ça, la réalité dans la kawa, ma solo les cacao. L'information vraiment est vraie, la source. Beaucoup d'environnement qui aiment ma pouya. Il y a un babino qui top, il y a très à l'aise. Comprenez? Pour ça, les TV. S'abonnez-vous massivement. Dans la Horizon Solo déjà hier. Et bon, aux années. Merci à abonner tous émissions partout à travers le monde. Nenzela émission Nabino Kitoko ils a représenté toujours et puis Nancy Bassele les lots le mandat l'année aille pour présenter la part ya Nancy Bassele. Merci à abonner ni on surtout pour commenter émission vous liker pour partager puis pour s'abonner en pagaille en désordre. Merci à Serge Bangala papa social. Pourquoi pas dire merci à toi papa Thomas et un grand merci à toi papa José Yongolom simple. Merci à maman Rose la patronne donc vous avez belé bagolo Bola Dabiso partout parce que Gaulois azalara partout Gaulois azara mobondo Gaulois azagebele quand n'est pas pervé à l'obaka en tout cas restez toujours scotché branché bon du début jusqu'à la fin tous en Nancy Bassé autour soda tout sauf rien sur
musique na biso ya mboka nde ezokende tokosola masolo ya 2025 et puis tokozonga nsima na masolo ya 2024 comment papa avait fait Egola atambolaki comment bamusicien mosusu batambolaki vraiment sur le plan musical côté concert côté nyonso tout cas basala ya malamu na 2024 kolobela on a Nancy Basela qui je dis bonjour et bienvenue Nancy Basela VIP. Bonjour Julia, bonjour à tous les abonnés de Nancy Basela VIP télévision. Bonjour à Benjamin Dapali Banza Pembe, donc la personne va voter. Viens à la maison, donc la personne va avier, donc la personne va Benjamin da, la personne va na Abdul Mayo, la personne va tout au badina, parce que micro n'a pas na batute. Poni. Basoki à décembre. Te basoki na bango mais donc mikolo yo nazui ultimatum no boye et outi musika babina bo ana batute na zana. Ona yo mengate te yo bwa yo dupanzana na bwa na ndo ngi. OK, na kwa kilo nani kasi. Voilà ba biso François Basele depuis Paris. Papa François Basele je te salue. Monte maman bougie Chekila. Motema maman boji tequila. Oboke ya na ngai en États-Unis avec Mbari. Ya avec Mbari. Motema ya Iget Enyo. Salamo. Motema ya Iget Enyo. Enyo. Eko mela bino bambote sika bozali. Donc yom to boaki Lorsque famille to boaki bango. C'est les VIP bonne santé. Ya yo tout na tout na raté pour na radia normal. Aspect qui toko ça bana ba pervete. Donc likambo na moto te to la ka bo chokote. Beauté native bisubu ya kokate nde aza boye nde na TV ya bona plan sans cils kona. OK. Kokata obela il faut bamba ya milai kuna kezongi facha nyo verte ba fara ninyo yo rouge à lèvres mais nous au sukoli ko yache lamba non donc c'est tout enza basab so grâce après moi matam on va s'appeler longi bien. Voilà 2025 jours en 2024 bilan 2024 négatif positif côté Nancy Basele sur le plan musical et puis la vie réelle na yo en tout cas positif kitoko Dieu m'a donné la vie la paix après si ma souffle et les clients en tout cas je vais très bien merci beaucoup Nanzamba Bateninga merci pena bat oyo bazaki pe même nanga ya 2024 na ba conseil bato basala ke na seka et là bato basala pe ke na lela donc 2027 le là qui to seka qui s'appelle que merci na bato basala ke to seka to sepela bato bateyaki biso baza so tamboye merci na papa Hervé à continuer toujours qu'on peut ça sous confiance après c'est un angle sous na 2024 on a bête quand ben dada to c'est là qu'on peut ça sala ba abonné mingi o basunga ngai en tout cas baza bien et lequel il a très bien et les amutu ils a soufflé de vie comme je suis en vie surtout ya wanda et la kisakeno babo et les émissions en tout cas donc Zamba zo vraiment le kumu 2025 Bamélomane la bonne musique et puis bagolo et belé baza vraiment touché baza dérangé pour na likambo et date parce que you arena to nyeto betango 2024 et rataki oui c'est biso to betango na 2025 na ebité to rozwa date quand arena you arena rataki oui na ba raison au biso to yebi et rataki men on remarque dans ça constat que et le affaire il va toujours ebrilaka makambo nyonso affaire ezala toujours kawa pourquoi ezalaki mpe bamisien mosusu oyo batourno erataki parlons de Fally Ipupa tourno erataki États ya Canada tourno erataki mais chauffeur egola concert moko erate me namoni balive bémission bato benjire bato balobi me nayebi te babosani nyonso bayeka wana yango papa Hervé nalobaka azalaka na biso po to ba vrai ya ye po to ba vrai ya ye bato babosani ke na komi nayebi te ya faire mne biloko ba faire aka ya mokolo aleki bango donc dieu babake no ye ekorate te po aza ya mokolo po fali tourner baconcert bise so calendrier plus de 6 concerts awa nyonso raison moko eza valable te oyo bapesa ya biso mais faire egola concert moko eraté mais il faut voir 2025 bon pesa date kala te toi ba tourno toi aux États-Unis toi en Europe toi en Canada toi en Angleterre donc toi aux États-Unis Canada Angleterre toi en Europe na Paris on a Belgique tout
tozala en tout cas 2025 oyo sans vous mentir faire ego aye na bandenge mosusu nasi boyoka mopepe dans la fin 2024 eza ko annoncer déjà arrivé ya makambo malamu mpepe ya fiki kate angola angola mopepe bameke esimbi te fikili mopepe lisusu tobeti baconseil privé mopepe toyesiko 2025 mopepe abuba pepa malamu to ya mabe ya malamu excusez na un peu grippé mopepe mpenza eke ezongi otali le padre otali makambo osala obi oyo mpenza mwana wenge musique à 4x4 solo mpo faire azalaka ya 4x4 maison mère te maison mère eza lokola wenge musique ya maison mère epa faire eza ndeni julio oza leki nanga toya ndako moko baobokola biso epa papa nga na abi nazwa ndako papa abi nakoli nazwa ndako nakoli papa abengani ne biso na ndako bana boli koderange nga te oboyo oluka vie nga nazwi ndako nazwi oleki na ngai ya tovanda donc faire azalaka leki ya wera azalaka mwana wera te leki azala papa leki ya babindombe ya babikitol ya bamolopwe na mo baosala mpe fetini na famille dynastie babafegwala dynastie basala nini album bomibale yango ezalaka soki bafere bagangaka mingi batiamakele pourquoi mpo ezwi ya mokolo ye aza ya génération wana na musique so likambo ezwi ye il faut batiaka so likambo ezwi ye il faut basala nini batiaka mpo oyo eza sosi nango fali eza yango ndao babaza babaleki baobundabunda mais fere dema aza yaya bato baza obligé ya koloba omoni ya 2000 annulation concert à faire le bloc yango trop tandis que faire fali epupa eza ko nde tourno nde baanile en tout cas 2025 oyo julia tozawa quand est-ce tozwa date date ozango lalala quelques jours et puis tozwa date bagolo ebele lelo bakoma nayebaka te bagolo mosusu libéral biso bakoma au milieu du village bagolo ebele baboyi kosalela faire ego la promotion ya u arena mingi mpe ya saint denis baboyi sikoyo na u arena banani bakosala promotion bagolo ya saint denis la plupart baza créé par biso la plupart baza créé par biso comment biso nde tobanda mambe émission faire obeta stade tobanda promotion stade des martyrs tobotmaka nyonso ezalaka na kini kuna esimba te to bamoni biso je un pas nde omoni saint denis batonga baplateau banda créé par faire bajournaliste eya bena créé par biso bajournaliste ya kini baanalyste ya kini biso awa na kini titon stade des martyrs affaire epesi makambo bakekwa didas arena et puis nous sommes na petit on sait l'émission la team on a vraiment ça l'émission à faire la promotion à faire mais là on a remarqué les ça pas avec même sa bureau na biso du camp ba goloa bato ba hasard au milieu du village pour comment on bat ta masse au milieu du village encore le bel musicien encore il a juste $500 à faire au milieu du village a bien ça ba et ya mamile là ba vuji manganga et ça ba no isusu na ko chanan ba toni koko kutwala Marlène Kassanga te Marlène atenga Marlène okoso mbongo obi aza pe songi au milieu du village baza toni koko kutwala au milieu du village eza ba papimbo makoma milieu du village eza ba vieux na ngai Isaac Mai natilo kole ba milieu du village bango wana vraiment on comprend ce qu'on va tout ba saint denis ba ya ka faire apesi 5 to wata ya apesi wata pour ta les musique wata ye apesi m sous 7 a très bien pia ka ni le côté mais faire apesi 5 ça tika ba milliard to ya ba ye faire écoute et le côté mamba faire écoute mais boye ko ba ndi ko bomba nzo tonga ba yaka to mudo so tonga ya apesi ali tabisi mais mela ngai makambu ya faire de ba ya ba intérêt mais ce que ba golwa sibitima apesa bango confiance bango ça ba cagnotte ba kongola bango mbo biso ça ba promotion to senga différente to ça yango na propre vous allez bino pe na studio avant you arena to kende ko et pas nani wa biso nani ya kitambo awa ya kitambo bekimi Nema c'était to wana na mola ki vraiment ba volonté de to sangisa mbongo to ko ta studio na mona ki ba on fait ça à to ça ngona moto to linga affaire le on a vendre awa toujours par relation mususu oyo eza important bavie na biso eza mpona faire egola c'est ça même soki totalaki oyo olobela affaire eza mpona faire egola tovanda ela
Moi nayebi te so eza na film moko ba génération sur l'internet to bakabela mbongo mo du coup ebele lokwanga azate grâce à faire égola grâce à faire égola abima prison na poto fela na pesi mbote tu fela mama na en temps à kombote la pesi mbote ya ngana ya vujima nganga privé obi abenganga subitement binasi eske bolinga bitu ko za répétition spéciale besenga nini ngafuna bete ba profana sabo na mbongo te fana sabo via abenga ngai naike pa vujini abike siko kaka na sundela kaka na zwa moto banda ville yeza na poto asindenga so ba magasin na ye si na DGC barré na moto musika basoka cash ni na cha ba sundela mutuka di banda abia vujini oza ngawa na kenda tellement que bon la maman a peur à MZ on a 500 non idée na ngai 500 na kombo ba pesina avec la tinto ba plus kinganya avec pas chocolat donc on a bureau yesu ya na yesu za magasin ni nene kinga à côté du bon la poche pisina futa transport $100 transport non 100 c'est bon là la mission peut finir en bon na yeba na $10 na biya $5 na yebi biya $100 kana kangi miso na finir eza ça oh ça quand on est à l'occasion de rien qu'à pour faire égola na juste moto misusu na zongi vie na koso na kataka na forum ya vujina mona ngonote na forum bete yiso na forum na wana ba c'est na PC son ba crédit ya so ya $300 mais on entend forum $3000 je te jure ya na batupe na linga ya mbongo en tout cas nzamba pambola madame pambola bana OK apesinga bongo lobi na wesilité abisinga par rapport ya koyoba instrument pona Scotala avant stade des martyrs watu on fait la bimi prison OK na stade des martyrs les ana kala somba le pam yomba mire le pam na kikole et que mbonga stade de kota na clôture par exemple la bonga stade dans pe basé ba tebele ba mira faut que l'église babi ba journaliste misuba tenga zwa mbongo wana etangi bango zwa ba $50 tenga zwa $50 tena stade de martyr mbonga suka na to après stade ngeleki mbonga suka pesa nga diku bakabela nga pe musala saki la $400 sans compter ba mbonga ba félicitations OK stade de martyr to la sans compter ba mbonga ba félicitations ya pa kabi bozora ba 50 biso ba endroit ndi photos what biso ba endroit ya toke ba 10 ba faire te te pas kumsuta to bela ka faire to finga na faire te pe to tika ko finga faire te passe na bisengo to zala wana papa ka be so confesse to kota na ndako na eti to koti ya wana kenga basa abasenga na video na acha na champagne considération ezali vidéo mso za so keza ko chango pe susu to sa vidéo bi boyanda na si basele nyonso ba vidéo za ne belé donc reconnaissance na mambebele donc asa papa to lingaki siko ba golo misusu babungaka bomulika mutu bo embrasser boye bobelo ka ayo lukate bobo sa nzunga kala o lamba afumba kitoko o so chelo so zikate ato te chasser te c'est ça donc yango moni to ti ko kuma makambo o baba yuke ni fere ba fingi fere ba sali boye ba lakisi ba vraie face 2025 o ba concert toza nango tosa ba promotion ya biso moko to boyi na biso ya kingani mutu kingani biso mo tama makasi toza comment dans la chaîne na biso est-ce que réussite est total stade réussite la rende samba to libanda you adidas arena po ba banda biso to bandaka bango po ba solo ba sa biso to salaka donc il se sera ba promotion TikTok za la raté ba page Facebook za raté la Facebook normal biso sa promotion ba 4 minutes dai to ça va promotion à ba Casino de Paris ou Erata to ça va promotion to on a faire musique yelo côté ba c'est moi golo mudo ka so pa ba kaza golwa nje ba let ça ba to le mo ba golo ba zaim ba bomba ma le o golo ko ma marathon fait prison ba golo ba yango wa parce que biso za ta sauter ata ibete ke fait golo ko ta prison donc to appelle besoin respect wana to appelle besoin amour wana na bino ba fan sikota mambo zo ya public bo ko fait n'importe qui bon ça va cagnotte bon ça va machine bon ça va biloko oh yo azali bela or golwa tandis que ça va golwa bino bela ba sac ya musuni
mais je te dis Yakala tout ça na yakala Yannick Kabwe Fiston Frappe la PC Botéa na ngai Richie Ibula Gouf le Gaulois Dorcas Nani Tarik tout ça ebele tout ça on a siko et ça n'a pas si quelque part mais biso siko toi là poulet na mon espoir à souka à faire biso allez pas ba mon attends biso faire kuna etani biso te so faire à des vert sur un rouge et ça vert ata abi na ye belle poisson tikalika toyoka te yamba Isaac toyoka te ok donc bandeko na biso biso bagoloa baluka mpe komeka mpe kochanger bapesa biso bavaleur na biso na confiance bapesa biso baconfiance bapesa biso esala mwa pasi comportement osomo nous soit pas fingi les pattes pour bolenga qui opesa confiance comprendre que t'es intérêt oyo bango vraiment merci beaucoup Télévision.